Allons les lunettes. Pour monsieur total na misu na misu. Nazo préciser bien. Famille à King Kester et Meneya, Jolie Mobiala, José Mobiala, Aimé Mobiala, nde basala qui lettre corps et comme on apprend funèbre té. Nana okanga passeport. Jour à procès na ken ambassade na récupérer passeport nanga, na keti na tribunal na se présenter na passeport nanga, ba juge bataille bazong selinga na mati avion té. Ngai on a été mais nazo yebisa bato Victor Eleson mutu moko akanga nga passeport té, mutu moko a bloqué nga na kinité, tenga gina bangara mutu té à part nzambe na l'état. Marambu oyo batu bafundinga ezali bana ya Liliane na Liliane na bandeko Emeneya soi-disant que wana ezali faux testament l'idéologie na bango ezalaki que basa la campagne sur le net pona kima ta on a kima ba condamner par défaut mais avant nous une semaine mutako sinon une semaine à ça mabelete dobino déjà famille bokomi la déjà au kabola ba plan et là on na loba minga rolobezate mais ils ont un garçon moro boye azala soki na Londres mais ils ont un garçon moro boye azala soki na Londres talanga bien na s'occuper no bien na s'occuper na yo très bien na ye nga na ye siko boloba na ye lelo boloba siko po naza siko sur le terrain na vandi na King Kester Meneya pendant 19 ans. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Exprimez-vous avec Nolita Mboulessage. Donc, cette émission, c'est une émission de la chaîne Molière Télévision présentée ici en Europe à www.voiceofcongo.net avec tous nos partenaires hot243.net.com. RD Congo Information, Gervais Katende et Elson journaliste. Aujourd'hui, nous allons recevoir donc Tozana aéroport international il y a Roissy Charles de Gaulle. Tozana l'arrivée, il y a Guy Kimvula Oboebi. Ba rumeur etalami etamboli mu ebele awa ke bakange na Kinshasa pona mamba testament balobi akimi Brazzaville akimi Angola mais tozo zela benga ki biso alobi ke noli nazoya nazana makambo loba bozwanga na aéroport parce que l'axe que na uti soki apité biso moto moyen na terminal A ki uti bel et bien na Kinshasa donc ngala loba na place na été Tolanda donc Nenge Akoya et puis Nenge Ako s'exprimer avec Ranger Smith qui est derrière la caméra. Ranger Smith, Côte Sabiso Totala, Guy Kimvula, Nenge Aye Awana, aéroport international Roissy Charles de Gaulle. Donc Balobi, Batunios Bolanda Biso, Clarisse Kunga, Baza Awa Babi, Mati Kunga, na Lyon donc Tolanda émission Oyo, Ritani Kapena, Alilka la patronne. Ranger Smith, le beau comme maman, le réalisateur, pas comme les autres. PCL Nginabiloko. Navani na King Kester Meneya pendant 19 ans. Alors Guy Kimvula, tango basalaki likopa na bango, babosanaki ko associer Nzambe. Chers téléspectateurs, donc comme je vous ai annoncé au début de cette émission, que Toroyamba Guy Kimvula Oboebi Aza pour faire partir na staff Oya King Kester et Meneya. Boebi makamnyo so balobaki ke Guy Kimvula bakangaki na Kinshasa, Guy Kimvula babotoli passeport, Guy Kimvula tikali na Kinshasa parce que balobi ba trafica qui puis ba pirata qui testament ya le défunt King Kester et Meneya. Lelo nena baka vous informer, c'est notre souci majeur. Tu es na source donc tu kozwa Guy Kimvula ye a uti Kinshasa azongeli biso awana France donc yemoko yaza a expliquer biso vraiment le pourquoi ça qui retenu na Kinshasa et puis procès et les kindeni. Bonsoir Guy Kimvula. Bonsoir. Tolingi vraiment expliquer na bana poto yozaki na Kinshasa, c'est vrai beaucoup accompagner qui le corps il y a les défunts King Kester Meneya. Makambo tikali kobi mebele puis to moni à travers ba réseaux sociaux, to moni ba Francis Kalombo. Balobi ke bakoti makambo oyo balobi yona lolo mutima bo pirata ki bo trafika ki testament ezaki ya soloté en plus babi yo mutokende kotika ngona na tête de ville kuna ndebisolo ba mairie a betela biso makambo vraiment ezaki na ndenge ni vraiment expliquer biso le roi Moza. Bon merci na batunyo surtout bazolanda biso na ngonga oyo. Na tous les fanatiques à Victor Eleson et puis na tous les fanatiques à King Kester Meneya. Pour na bandana nous koloba nazo ko remercier bato nyo surtout bazalaki liboso Madeleine au jour esengaki que église salama na messe salama na Madeleine.
bateau ba déplacer qui ba otaki ba étranger France, Belgique, Allemagne, Autriche, Australie, partout le monde entier. Mais dommage ba courir comme on a même pas cercueil idole na bango parce que famille à King Kester mené ya mutu basala ki lettre pour corps wane comme na église. Bon nazongi na question na yo. Ça qui famille à Kester mené mutu ça qui lettre wana que corps en église té. Na longoli lunettes. Pourtant monsieur total na misu na misu. Nazo préciser bien famille à King Kester mené ya Jolie Moubiala, José Moubiala, Aimé Moubiala, nde basala ki lettre corps et comme on apprend funèbre té. Wana za parenthèse oui, bah moi, pourquoi tu as moi vite fait. Torolobelango na conférence de presse où vous allez organiser na staff à King Kester. Wana parenthèse par rapport à bateau nazo remercier ndenge bayaki ko soutenir ba mona même cercueil ya pamba idole na bango l'église à Madeleine. So nazungi na question no posenga d'abord nazo le romo lobi ke bakanga nga passeport. Bon. Passeport na nga yango yo. Ah toza na Roissy. Oui ndenge mais un avion, un Air France. Na matina njilit. Ba bloquer ki ba ba bloquer na Kinshasa. Bakangi nga na kin. Menga yo na kitia mutu bakanga rakita akitara. André Gimbuta ba côté le télégouverneur. Non. Bozo ba makambo te ke bolatisa ba tubungo ba étiquette politique na makambo oyo ezo concerné bango te. Ces gens-là ba aider mingi na organisation pour matanga King et les kanenge les kiwana. Baza bateau il faut bateau à respecter. Ba aider mingi pour matanga King et les kanenge les kiwana. Beaucoup de sabango na ba marambo te ke otanga o André Kimbuta bona boy. Non. Il faut pas ko maquiller affaire ango quoi. Mais biso to za ta vérité hein. Quand King aza muta vérité, non pas ka rien. Ngayo na yesi. Francis Kalomba qui sur les nets, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Francis Kalomba lobi adresse au botier na kati ya nini comment le défunt ko bossa avenir na tout d'abord au yanda résider a robossa na komba bana et puis bablo monsieur bande ko corroborer parce que e bande ko comment corroborer na lingala na rôle bandeni et corroborer c'est-à-dire cohésion ça qui te concorder voilà aloba ki on a justice ba collègue na bino to zaki na bango na parler de justice place to Sambaki Francis Kalombo na mona ki wana c'est quelqu'un que je respecte beaucoup aza juriste donc mais na mona yi tant bazala kuna ba zoki parole à 3 minutes azoka parole 3 minutes pour procès wana bandaki de 14h30 21h30. Mais Francis Kalomba a la parole 3 minutes. Bon, ndeko lézère, na ba TV Nzondo et Zala Yuana. Sogi a joué ming na rôle 5 minutes. De R bandagiti 21h30. Donc ngana awa pour na ko critiquer mutute pour na boyeboyete. Nazaki bien entouré na ba avocat moko très intelligent. Ba epsenga Guy Kimvula il faut se taire ko lobelo morote. Yango bomona ki silence nanga vis-à-vis ya ba net. Na lingai ko sale intervention morote na lingai ko lobate pour nazali ki bien conseillé donc bato basali ki ba campagne na bon na internet ba lingi ba memango lokona maramba ba wenge maramba ba victoire c'est la justice c'est ça te même lokona wera lekio yo jiba lekio mené à lekio non c'est la justice étiquette politique c'est autre chose étiquette politique ezalo nga ba okanga passeport na nani je suis d'origine congolaise mais naza français passeport est dans l'ambassade de France. Si moi mandoline na ken ambassade na récupérer on na ken western na beniman ne fils que ou bien un peu après na zongi son na limbas na na okanga passeport. Jour à procès na ken ambassade na récupérer passeport nanga na keti na tribunal na se présenter na passeport nanga ba juge bataille ba zongi selinga na mati avion te ngayo na yete et lor mon na loba minga rolobezate mais za na garçon moro boye azala soki na Londres talanga bien na s'occuper no bien na s'occuper na yo très bien na ye nga na ye siko boloba na ye lelo boloba siko po naza siko sur le terrain na vandi na King Kester mené pendant 19 ans donc minga rolobeza te to la conférence de presse staff fini surtout ye mené na remercier yo na remercier bino tourné boyo zelanga na aéroport merci à trop mais nazo yebisa bato Victor Eleson mutu moko akanga nga passeport te mutu moko a bloqué nga na kinité nazui avion nga na Kinshasa na ye to sambi tozo zela
jugement. Parlant exactement. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment autour de Makambouana? Est-ce que le loyo nous a tous aïna présent lolo mutima awa? Est-ce que na Makambo nengibo yo kenego tika testament? Est-ce que vraiment Isaac Mambasolo et que pousser na loba trop pour biso bata Victoria to loba trop net vient na biso. Omoni na kati Makambo yo bata Victoria il faut bailler baké ko bon eloko bombeza tenga gi na bangara mutute à part nzambe na l'état. Na bangara mutute pour na liara na ndako mutute mutu moko alesaranga azati. Vous comprendre? Donc makambo oyo batu bafundinga ezali bana ya Liliane na Liliane na bandeko emeneya soit disant que wana ezali faux testament tout ça na jugement tout ça na justice na roloba trop tene bavoka nanga bayebisenga pour influencer décision parce que bino selon bango eza faux testament mais faut pas prouver yango que eza faux testament il faut pas prouver yango il faut pas prouver que eza faux testament ce qui y a un faux c'est que vrai ezali baya na vrai baya na testament babi vrai yango emene ya tikaki vrai yango wana eza faux c'est tout tout c'est la justice na roloba trop te pour na influencer mais nazo remercier batunyo surtout ba soutenir nga de loin na ba prière na marambo belé na bandi d'abord na famille nanga na mwasi na ngai na sœur nanga na Canada na famille mobimba donc bandeko tout lingomba Victor Elé son batunyo surtout moya otanga kombo ezate batunyo surtout Françoise Bombole batu tout o ba soutenir nga merci mingi nzamba pambola bino que la victoire est certes. Merci beaucoup Babi Ibro Kimfula Bazaki AAP tout le monde qui bango tout Bazaki na batu tout Bazaki aye pas au Kinshasa donc au Goya mais nangi vraiment s'adresse au sa message moko na bana potepi ba Orlando sous na Molière télévision toujours c'est la justice a tranché déroulement tobi que les cas et puis il y a quand vraiment ba trancher le cambo et yo mo sentir on est-ce que vraiment bo réussir au Moninga. Je me reproche de rien dans Nazar, donc grand téti. Natikala na kini idéologie na bango ezalaki ke basa la campagne sur le net pour na kima. Ta on a kima ba condamner par défaut. Testament ko ya et permettre bango basa la conseil de famille, basa la partage des biens. Na bare lo moi muke, kin kester mené à Tokundi dimanche. Mercredi, ba convoquer conseil de famille. Ba pesi ban ordre de jour pardon, ba pesi ban na na famille tout ba papier. Boya nango jeudi et boya nango vendredi non boya nango jeudi bo komabilo réunion surtout au boye bien de ronabino baye nango jeudi si je me trompe pas vendredi ordre du jour musu sous kokoya que samedi partage des biens entre-temps dimanche et mener au sala une semaine na samabe et là on est dans le bara ya suka na batu nyon surtout oyo bozana mambo moyen na o bazana ba moyen te tant ozana vie il faut ba ko s'organiser bato boza na ba moyen les qui au cas à pembeni na yo yem tarotia moi sinon musapinalisu boye ba ko s'organiser tant boza vivant boza na ba bien na bino boye ba ko s'organiser pour mondo yo ezara mondo eza mondo qui kimfula babi testament king kester mené normalement en réalité banga batango après un mois après une année plutôt après un an il y a mort na bien témoin mais pourquoi bino bo se précipita qui a autant testament mais bon autant après une année ndenge pour mukolo kondo e mora le testament nga botango une année bo mettre en application après une année mais avant nous une semaine mutako sinon une semaine à ça ma belete do bino déjà famille bokomi ko wela déjà au kabola ba plan bozo ko ignorer même pas que testament zali bokomi déjà ko wela déjà pour boluka bokabola ba plan tala bangameze belé bato belé a na kata poto ba kotambola na bakagul so ba vanda na ba Paris ba kokoma na ba province po na ye na roloba ko na conférence de presse yo na testament na batikela ki oni apparemment babi ye batikelo ba œuvre nyonso eza déclaré ya King Kester nazo senga na ndenge balobi ke bo trafica ki nino noli mon question na tango boko ya na conférence de presse to multiplier testament on est la porter à tout le monde to rotia yango na site o tozo sala kingkestermener.com to rotia yango batunyo surtout barotanga yango boza mayele comme ça pour comprendre na cas de testament wana est-ce que qui me la maison blanche est-ce que qui me la œuvre phonographique vidéo ya biso toza wana c'est pour exécuter pour toko qui sa volonté ya mowe
lelo oyo testament ne komi bakomi kotel melango po batie kombo ya Guy Kimvula na Lolo Mutima. Je pense que so batie kombo Adolphe Muzitu bien Didi Kinwani mutalanga o discuter nga ozalata. Vous comprenez? So batie kombo que son excellence Adolphe Muzitu bien Didi Kinwani ou bien Evariste Bochab nakati wana mutalanga o discuter nga ozalata. Vous comprenez? Donc toza awa justice erosala na okimate na kimite na kin naza awa. Soki pe awa torokende na ngo pe awa. Soki pe na kin naza présent na okimate muta okimazate donc eloko mabe eza na kati te, je me reproche de rien. Donc je me reproche de rien. De rien, de rien, de rien. Merci beaucoup. C'était là Guy Kimvula qui nous vient du Congo RDC, donc Kinshasa. Naba Konzio va soutenir Yoti Kinshasa. Nabato va sunga qui va prêter aux mains fortes. Moi, les lobos se dessiner à bon moment, remerciement Salara pour conclure cette émission. Bama Sabaza Bebo, Bama Sabazé Belé. Quand on a le but, Combo Moussoupo Robo, Salomon Moussoupa Facheleo. Naina le bara qui n'a pas fanatique toi Victoria. Bosepe la guité, Bozaki Desi, Libosa Madeleine. Mais les Kambouté, Nzambe Ayebi, Nzambe Kaayem, Taebine Maramden à Salara. Mais, tout va soutenir Bisson épreuve très difficile au passé. Obinga, dans le mois de janvier, on a peur de nièce Nanga Mouké. Même mois de janvier, on a peur de frère Nanga propre dans Lyon Serge. Et puis dans le mois de février, on a peur de Ouazagi, le rôle à camarade, papa, Noko, King Kessere Menea. Donc, pendant le mois de janvier, on a passé un moment très difficile. Vraiment très difficile. On a tout va soutenir Nga, va soutenir Lolo Mutima, va soutenir Jos Lema, va soutenir Bissonio surtout. Na singi bino merci mingi, mais yo mutozala en Angleterre. Na ye na s'occuper na yo calmement. Na s'occuper na yo. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Donc, Balobi, ya Willy Sion à 3W. Donc, ya Willy Sion à WS. Donc, toi qui, Wanana Guy Kimvula, donc, ton monipe, frère, ne payez pas, Uti Kinshasa, Uti Kozonga. Moi, Lilo Bogo, Baksa, Bo Kimvula. Noli, Narolo Barake, Omoni Lumière, Mwinda, na ténèbres Simbarati. Mwinda, Soche Mwinda, na ténèbres. Et Simbarati. Ce qu'on va biso ba Kimvula, toi, la lumière. Ba ténèbres, ba yebi, ba otalanga, ba ténèbres. Ba ténèbres, ba yebi. Ba biso, toi, ba lumière. Non, héros Simba jamais. Il y a un endroit qui timambi, qui monte à ma baie. Vous comprenez? Il y a un endroit qui monte à ma baie, donc qui timambi, on vient dans un souverain. Pierre Mbote. Et là, on monte à ma baie. C'est Pelinenge Guy Kimvula, Zongi pour Babirmiro, Akimi Brazao, Akangolo, Bakange passeport, Obasali Boy, donc, au monir. Noli, Nazari Sigi, Nazari, nous avons la lumière. On est dans le lumière, on a un cirque qui vient à l'Ayane. On a Tozongi, le 9. Il fallait azonga le 20, ba bloqué vient na kin. Un temps le 9 nazongi le 15 on a vu Air France na kiti. Yango monito na vie ba mambwana to eleki. Eleki na normal, mais toi ba lumière, ba ténèbres ba mi ebi ba kokate. On moni ki muté a mabe na habité. Via lobelo moro ba to ba ebi bana ba CD on na pana King grand prêtre à lobelo moro na album rendre à César. Alors Guy Kimvula tango basala ki likopa na bango à prophétiser le moro. Aloba nanzembo cigarette aloba Guy Kimvula. Herba salara li copain na bango ba bosana ro associer nzambe. Donc herba salara ba clan, herba salara ba makambo. Il faut associer le bon Dieu. Merci beaucoup pour Kimvula. Moi ba dédicace pour clôturer déjà. Dédicace un nom mingité bon ba toto va soutenir Avier na ki awa ba to ba belé. Ndega Avier lobby. Vraiment ça n'avait pas Hervé Massaro bayaki bato ba belé na ba kinoa na bandana na ye moro na bengaki Coca-Cola ne finira jamais. HD homme diamant on a vu à parler donc père spirituel il y a Didi Kinwani ni mon papa. Donc yazara toujours et parce que na ki na monimba moro papa André Kimbuta ya mère Yvette père Yannick British na Patrick Mbuta ba papa Obeminaku bazali ki wana ba soutenir ki vraiment pour l'organisation papa Adolphe Muzitu ba Tom Muzitu bazali zalaki et ba to bébé ba vieux bienvenu Kamba ba vieux Claude Maluma vient biso Claude Maluma bazali ki ba papa Chachombala ba vieux belé et yé na longola linette quoi yé vraiment na longola linette Naolo Bandé Nié, Nabinga éternel, il mourra pacificateur, il ressuscita pacificateur. Père Alphonsine,
père à Guillaume, père à Vienanga Patrick. Donc, excellence, Yemoro VK. Même de loin, avec toujours Nabiso et aussi que toute sa famille. Donc, merci à Trona Batutu, soutenir Viegi. Au moins, il y a avocat, il y a un net. Avocat, il y a un lobby, il y a un net, il y a un lobby. Ça affaire à suivre. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette interview exclusive. Donc, il y a une émission exclusivement pour la cause de Guy qui vous la président Lolo Mutima, Nabo Santé Balobi, Alexis Amamoto, Nabatunios, Zolanda Willy Sionga, Balobi WS, Nabo Santé Babi, Wassam Diakota Palme d'Or, donc Nabatunios Patrick Zol International, Gloria, mentionné pas juste Mbatete, c'est Balobi, l'immortel. Donc Amélie Jatans, Balobi, moi la colonne allemande, donc Amélie Jatans, vrai chéri, donc Nabinonos Bolandi, vraiment, une émission, donc Roger Smith, le réalisateur de cette émission qui était derrière la caméra aujourd'hui. Donc c'est par ces mots que nous bouclons la boucle de cette émission. Exprimez-vous avec Noli Tambou, le sage. VoiceOfCongo.net qui présente cette émission en Europe avec Molière Télévision, avec tous nos partenaires, RD Congo Information, Hôte 243 et Gervais Katende et Elson journaliste. C'est par ces mots que nous formons cette émission. Check.